mabe baza kosala siko motuna nanga ezali pourquoi soit disant nzambe basambelaka apesa bango punition te balobi no ata tosali bato mabe na kombo ya Yesu Kristo alimbisaka na ye voire même la Bible lobi ke même masumu na ya rouge lokola ngola soko yepa ya Yesu akolimbisa yo okata mwasi ata chemin oyo menaka la lola c'est-à-dire nenga zali ya batinda ki c'est-à-dire pour kota la lola c'est-à-dire pour les cas passer par Jésus c'est nos Bible ce n'est que normal ça lokola ambassadeur azo représenter ce pays il est un diplomate pour la religion chrétienne une religion où elle est divisée. La carte de religion, moi, on a le christianisme, au moment de protestant dans la carte, catholique dans la carte, Kimbangu c'est dans la carte, la religion est tonda et belé la carte de religion. C'est-à-dire la religion a montré la carte de religion. Oh la biso religion est dans la loi te, montonio ça doit ça le kabuya lingi. Motakoro ça on béni na libumu, abi kenza ba kolimbi yeso kolimbi ça est. Motakoro il voit moi sinayo, prophète moi bimakité. Pour la nini évangéliste moi bimakité, pour la nini mutu moi bimakita koma. Koko la Yesu. Tu as combien une année, qu'est-ce qu'il a fait? À 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait? À 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait? À 13 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Namboka a battu l'Égypte. Quand même, on a 13 ans, quand même. Le roi de l'autre tolérance, c'est comme il a la montagne, ça les mabé. Parce qu'il y a des gens qui sont au limite de 70 fois 7. Et même qui a la rouge, le roi Angola, Zamba au limite, il y a moi, parce qu'on va profiter d'un mot. Ah, attends, la bimina, moi, ça va tout. Mais c'est le petit nakati na Afrika tozali kozali sungite babo mabiso lokola banyama muto koyana sekonda na biso te ezali nini pe komama nakati na Biblia tonyo kwama ou bien ezali likambo moko fo biso moko bana na Afrika tozo décision na yango. Merci maman pour la motuna mulino siko tuna na na mamokile et puis Satan na zo yebisa ye moko nzambe lokola obwaki ngai na ko détruire nyo surtout yo sala. Donc ça les défis. Ndengo salinga boko mona. Leti ngai mutakane linga Goliath bila tombe. Satana yango akenda na ye. Kokene Satana keina sima mikolo Satana sili ko mona na lisusu liboso na bana nzambe. Ba komi ko sovela lisusu na nzambe. Muto yo lukaka. O akenda ko lubomela o mokili. Ye wana ye moko ko mitika mukolo yango kangete. Mbote balandi ya masolo ya sika mbote bisika nyonso oyo bozwami mokolo na lelo pe merci na ndenge bozali tango nyonso branché na www.masoloyasika.com. lelo na mbeli bino ndeko na bino combattant Goliath oyo bino nyonso boyebi kasi tokopesa ye maloba po a se présenter po mingi na bino pe bayebi ete bakomona ye bakoloba oyo lisusu nani ndeko na biso Goliath. Mbote papa Goliath. Mbote maman Pati la belle ya masolo ya sika. Boni nzoto? Très bien, en forme. Toye awa bandeko po na kosolola likambo oyo ndeko na biso amemeli biso moko na lelo. Na yango na ko poto to banda masolo na biso na kopesa mbote na baye nyonso oyo vraiment bolingaka masolo ya sika pe mbote na yaya kuyalu bakembisa mbote na lolo Dimbu awa na kati ya Rotterdam, mbote na Papi Chaka pe mbote na Vicha Ozile Esprit Supérieur ba mbote na bino yango wana. Ndeko Goliath likambo nini vraiment oyo libiso na moko na lelo? Vraiment liboso maman na pesi vraiment batunyo so mbote bandeko nyonso balanda biso surtout ba combattant bandeko na biso etumba ba résistant nyonso na pesi bango mbote na ndenge tokutana su na mokolo lelo tango ezekaki mulai mingi ba vacances sili siko esengaki na biso tozongela su makambo ya mboka. Donc lelo maman Pati la belle na bengisaki yo puisque na moni ki inquiétude na ngeza mingi na o etali kaka Biblia. Donc na zero le bel likambo etali Biblia. Soki ndeko oyo kolobela likambo oyo etali Biblia lika nouvelle nini oyo libiso toyebi ke ozali combattant monene awa na kati ya Hollande kasi lelo ekomi ndenge nini po la biso lisolo oyo etali Biblia? Na yekoloba lisolo ya Biblia parce que namona nalandaki yo mama pe nazolanda batu mingi pesaki sujet moko miko yute koleka o lobai ke peuple nanga bungisami pona ko zanga boyebi nazaki toucher na lisolo wana ya ona mona ki ngape na tia pe implice na ngai na likambo etali Biblia. Balobi ete nyonso oyo ezali na kati na Biblia bakolongola te bakobakisa te yo ekosala nini kobakisa biso ube oyo kolongola to pe olobi ete non na ya kobongisa mwa ndambo.
Maman parti la belle na ekoloba likambo ya très important au bandeko mingi banegishaka. Koyeba pourquoi nzambe atika satana na bosomi to na liberté na kati ya mokili. Pour nini satana za kotambola librement bakangaka ete pourquoi il est libre na kokoloba. Donc yangwana sujet vraiment to kosola lelo yangwana. Sujet o to kosola lelo bandeko balandi ya www.masoyasikandenge bouti koloyoka ndeko na bino Goliath Black Mombele asili koloba ete pona nini nzambe atika satana na mokili. Bayebisi biso ete ndeko Goliath Biblia ezali sainte. Pona yo onzali kondima likambo wana te. Mama ezali mwa pasi ponga na ndima eloko oyo ngai na yebe pa euta te pe pa ezokende te. Soko yali sainte ezali bobele batu o memaki yango babambaki kombo ya bosantu na kati ya Biblia. Kasi ngai pona ngai nazana ba preuve vraiment te ko prouver que ezali sainte. Po babuku ezali belé à part Bible babuku ezali belé chaque religion ezali na buku na yango. Totie lokola ba musulman bazana buku na bango, totie ba bouddhiste bana buku na bango. Totie ba ngakisi bazana buku na bango, totie ba rosisticier bana buku na bango, totie ba maikari bana buku na bango, totie ba to ya ndenge na ndenge bazana buku na bango. Donc pour ngai na koko confirmer mala moko te soko ezali na bosantu. Oyo confirmer te ou bien confirmer olobi na biso déjà été Biblia ezali bosantu te. Ezali bobele bongo mama. Biblia ndenge ndeko na biso Black Mombele asili koloba ete ezali bosantu te. C'est veut dire Bible nini ou bien livre nini ou bien religion nini oyo comment makomi na yango oyo koloba na biso ete ezali bosantu. Mama eloko nyonso ezali bosantu ezaka epesaka bambeba na yango. Na lobi boye na répéter boye na bandi na toucher bandeko mususu te o baza ba chrétien. Soki to kamati Bible to kamati lokola livre lokola Coran o ba musulman memaka. Soki osali mbeba na kati ya buku na bango mibeko na bango za na kati soko tosi yango te mbano ekolanda yo. Soit bakoboma yo, soit bakosala yo nyonso mabe. Kasi tozomona na kati ya Biblia mbambano ezali te. Voir même tout mususu bano reprocher Jésus, ba sadducéens, ba scribes, ba pharisiens, ba Yuda, bano ko pesa Yesu ba verset ya Bible. Bon exemple sur unité la Bible na Jean chapitre 8 sur la bonne mémoire, moi ba yakine o ba asaki kindumba. Il fallait abomena mabanga Bible elobi na kati ya Bible. Bible elobi ke mwana mwasi so akoya na ekobo esengeli ba bomena mabanga. Kasi tozomona ke ba memelaki mwasi wana ba memi mwasi wana pa ya Yesu Kristo. Ba bimisi ba verset ya Bible et comment pas Yesu Kristo aboya bo mamwa swana et là on yeso loba ke o azangi lisumu kati na bino ba mamwa so libanga et pourtant Bible lobi ke mo o nyoso ko sala akokwela na ekobo mwana mwasi et senga kufa na libanga yango na ki ko contradiction na kati wana makamu mususu ya contradiction ya mingi na kati. Ndeko Goliath yo zali contre Biblia ou moni Biblia ezali livre ya sembo te po ete Biblia ezali ko pesa bambano te na bato bazali ko sala mabe bongo te. Ezali bongo mama parce que na moni ke ba chrétien ba comme be na kati ya mboka na biso plus de 100% ba congolais bazali ba chrétien. Et pourtant ce qui réellement ezali ki religion ya malamu esengela ki epesa bambano na ba o bazali ko sala mabe. Bata mabe baleki mingi soit ce qui religion chrétienne ezali ki religion ya malamu c'est que bakala tango akala tango tozaka bana mike to mona ke papa pasteur bano ko sala mosala malamu pe bande ko na biso nyonso bo bano sambela misala ya kima ya malamu kasi siko ba ventiler a comme belé ce qui m'étonne que Bible yango to ba religion yango ko pesa bambano te moto ali libre ya kosala mutu mabe moto ali libre ya kozwa mwasi ya batu to tienda kisaloko ya pasteur o chatumba la France akamati mwasi ya babin na kombo ya Yesu Kristo. Totie pasteur lokola oyo ya fui d'ici lokola Élysée. Ali ko finga batu na kombo ya Yesu. Ba pasteur ba lebele na biku ba kombo te na sisi na ko tanga ba kombo wate. Et ils ont aussi des membres na kati ya mangomba na bango bazali ko encourager misala mabe baza ko sala. Siko motu na ngazali pourquoi soit disant nzambo basambela ka apesa bango punition te. Balobi no ata to sali batu mabe na kombo ya Yesu Kristo. Yesu Kristo alimbisaka na ye. Voir même la Bible lobi ke même masumu na ya rouge lokola ngola. Soko yepa ya Yesu akolimbisa yo. Okata moi sino tine l'église, pasteur akomi ko sala na epité. Ayebi ke no lisumu eza nango te et puis mbano ezali te. Et pourtant la religion mususu soko sali mabe okokufa. Ata ko ndako nganga ya pa masoko koti. Soko tosi mibeko na bango te bakoboma yo okokufa. Voilà, il faut partout ezana
discipline partout ezala na ba règlement d'ordre intérieur partout faut ezala botosi. Pourquoi la Bible botosi ezalité yango batu nyonso ba n'importe quoi la kombo ya Jésus Christ. Le yango ezali ko vérifier to yeba soki religion vraiment wana soki Bible eza maloba ya solo parce que ezali ko nanda ko nganga ezalaka partout ezalaka ezali ko agir te. Mais ndeko Goliath ozali ko reconnaître ete Biblia tango ya kala esalaki. Mais lelo yo ezali ko sala te. C'est-à-dire pour na yo o reconnaître quand même ete Biblia ezali eloko oyo esalaka kala mais lelo ezali ko sala te. Mais tango mususu ba pasteur oyo lelo to boyi te pour na makambo utu to loba siko ya ba ekobo. Ba pasteur bazali ko zo basi ya batu, ba pasteur bazali ko sala mabe, bazali ko finga na kombo ya Yesu. Mais surtout moni yango même pe ba pakano bazo basi ya batu. Na mokili balobi ete bato mabe bazangaka te bato pe malamu bazangaka te. Mais comment ça oya ko loba ete Bible oya ko bimisa mo wana kaka ke Bible ezali livre na sembote. Mama kaka Bible yango moko lobi ke no so ekati na Yesu akobi mutu ya sika. Na moni mpo moko uto loba wana lobi ke bapaka no pe basala mo ba ekobo. Oui, oza na raison. Kasi Bible lobi ke mupaka no wana akomi kati na Yesu akobi mutu ya sika. Po na ye ekobo wana ko sala susu te. Mais toza komona ke ekobo wana o mupaka na no sala et landi eti na kati na kosambela. Voilà. Siko mbano ezali te na mutu wana pourquoi? Bah toza kosala n'importe quoi ba yebi ke toza na punition te Jésus Christ akoko tolérer na ye mabe nyonso atako tosala masumu soko sengi pardon nzamba kolimbisa yo. Voilà na ka wana siko nga siko kote na ye kolobelo lelo ke non c'est reste à vérifier. C'est que je sais point où tout le bac dans la Bible kala ki mama malamu. Oui. Ta nga ka mwana muke na mona ka ba papa mingi ba pasteur ba on est content musama na botosi. Ba encadrer ba tout ba mingi ba papa ba pasteur mingi ba no ba même ba camarade ba papa na biso ba li ko li ensemble tout qui va na sengo musu na ba 70 ou voire même 80. Mais tout à coup, tout a été changé. Aujourd'hui, bah, tout le monde accepte ça face na bango. Un pasteur a vu moi ça, bah, tout le monde finit ma belle. Un peu. Na kati yote mais tant que changement il y a temps. Tant que ça nezi kala tozala kana ba téléphone ité. Lelo ba téléphone bima kala tozala kana na ba voiture ya tango kala. Mais lelo ya sika bima tant que ça changement mais maloba ya nzambe zaka kaliba moko po Biblia pe lobi ete nzamba zali lelo azali lobi azali bena libela changera te azali be nzambe o azala ki lobi azana lelo mais biso ne ba tout temps sonde to changer za bongo te. Bien sûr, maman na boito uto loba, vous avez raison. Kasi wapi bambano oyo, nzamba za ko pesa na batu wala bazo ko changer. Nzamba na bolingo, mais nzamba ko apesa ba punition na Bible belé. Hier Bible on a to comprendre to juste. Bible ya Ancien Testament za ki Bible mbano. Oya Nouveau Testament yezo ayiko longola mbano. Siko wapi Bible to ndima na kati wana tonga tunyo mama motuna parce que même nzamba wana tango akala wana opesa ba punition. Au salima bebo il faut tout mais si on est nzamba ngo ya siko tango yeso aye punition ya susute. Mais bande kuna biso mususu soki totali na kati na Congo bande kuna biso ya Kinshasa bazali ko ba ete Biblia na Yesu Kristo na nzambe o azali na Biblia azali nzambe na biso te. Okoki koyebisa so ndeko Goliath Biblia otozali ko benga Biblia et comment quand est-ce que eya kokuta biso na Afrique ezaka ya biso ou bezaka ya biso te. Voilà maman ça wana historique munene pour na kokota la histoire ya ndengwana eza motuna munene otoko tango mingi maman na kokolo ba simplement boy eloko nyonso bapesaka bato na volonté ya mutu il faut mutu andima eloko wana na volonté na ye par exemple yo opesinga biloko ya kolia Goliath lia biloko oyo ekozala volonté nanga mpo nandima biloko wana songa bino na kolia te yo koforcenga na makasi te nalia biloko okutianga na munoko na koko vomir biloko nyonso yango réponse na kopesa oke oyo ototuna sikoyo ya Bible bayelaka biso Bible na kati ya Afrique baimposaka biso yango ezalaka volonté na biso te. Adi Bible ezali ya biso te. Oui, eza ya biso te parce que ça ba écrit oyo ezalaki bayaka nango koya na kati ya mboka na biso baimposaka biso na makasi. Donc bato baboyaka ngo na tango wana babomaka bango baesekitaka bango. Le ezalaka volonté na biso kondima Bible wana te ezalaka baforçaka biso tondima Bible. Non seulement la Bible eyaki accompagner na bikeko bazoka bikeko bazoka bademontaka siko Yesu ngata mundele na ndenge totalaka bafilme ya tango kala bademontaka babikeko Maria bosambela Maria ataka na kata Bible lobike alakela mama be okotelika pa ya mutu ça le ba imposaka biso bosambela Maria bataka bikeko ngala kena na Vatican mama na kota kata église ya Vatican na Italie na mona ta keko moko ya noir te la kata ya Vatican bikeko nyonso tous les saints bazalika mindele yango bato bakata tembe bako no même ko visiter Vatican bakuta kuna ba statue nyonso eza ya mindele do bayaka nango nyonso kati ya mboka la biso bazu ba imposer biso bakoko na so bana ko sambela nzambe na bano sambela pe
bande kosambela bango bino nzambe bino osambela za lukuta bozo oya biso, mais c'était pas que la volonté na bango que no bondimela Yesu no bondimela Bible, c'était imposé. Sikoyo lokwa Bible ezalaki imposé ezali ya biso te, c'est-à-dire biso sikoyo na ntango ya bakoko na biso tonde kosambela eloko nini. Mama omoni ne na utolo bano sikoyo kaka même Bible nazo ba référence biblique puisque pour bato ba comprendre un peu bakoko benga lelo Goliath za combien crédit ou bien nani. Non, je ne suis pas incrédule, mais la vérité. Au moins, balobi na la Bible, on ne se relanda dans vie abondante, peut accompagner ou suivre la prospérité. Si nous suivons vie abondante et prospérité, ce sont mon anxiété, mon anxiété, donc, si c'est tant monde là en Afrique, à côté de la vie abondante et prospérité. Et même si quoi maman ngai na ko kosa yote so que même na masina okuta banzete balona so que la kingabo okuta banzete même que la pays muso Afrique okuta bambumeza ko bota okuta ba matière première ko ba diamant ba or ba pétrole biloko belé on nzamba pesa biso na mboka wana. Donc ngola que avant mundela ya to banda ko vivre la vie à prospérité sali nzamba likola e ba biso. Alors biloko la bano batosa ki ngai to batosa ngai tika la pesa bango prospérité. La prospérité elle ba matière première to mona to na santé malamu to na vie bango tambaye ba envier biloko na biso ki toko to ki nango ba envier biloko ki toko to ki nango ba bino ba to biloko po na nini nzamba pesa bango na Europe nzete nini ayebota kambuma mama caméra ko so même ba nzete on est vendu awa oromona ta caméra oromona ta ata mbuma mo ebotité parce que basa na vie abondante te ba na prospérité te, mais va en Afrique au monde mboka ndenge ba salama kitoko mboka ezali na bambuma mboka ezali na matière première mboka ezali na nyonso awa ya rien même aux pas au timoun au kutara ba mai ya pamba. Donc à partir d'un l'accès que notre pays nzamba yebaki yango na mutu no tuni est-ce que le soki ndenge nini nzamba yebaki biso yango peut-être biso vie abondante ba ça ko envier ba multinational ba tonela biso kuna na Afrique po ba yiba biso biloko nyonso. Moi na to ko approuver yango puisqu'ici il n'y a rien. Mundele a toujours un esprit de jalousie. Et seulement, pas seulement biloko ba matière première ou ba ressources minières, mais tout le monde a aussi nos femmes. Basi na biso ba ki toko le kaba basi mindele. De lo ba tout meto linga mindele basi nos femmes sont très belles. Tout le monde quand maman partie la belle offandi boya yango beauté yango to confirmer. Nzamba sala basi na biso kitoko to ça nyonso tout abondante et la risque nzamba yeba biso mama et que nzamba yeba biso te nzamba yeba ki Afrique yanga peta biso nyonso o ba mindele bazana yango te o la ko pesa ya no pona likambo wana nzambe olobi nzambe ayeba ki biso apesa ki biso bomengo tozali nango na kati na Afrique, mais lelo Afrique ezali ko nyoko amande ko Goliath Afrique ezali na pasi Afrique ba mindele bavandi bazali ko vivre kitoko bomengo yango nzambe apesa ki biso ezali wapi mona kate invisible. Comment? Maman, merci pour la moto aussi que tout dans l'angai. Au monde, il y a un autre baquet. Même la porte au Vandia. En 1940 à 45, tant que la guerre mondiale est salamaki. Si on a un macambo parce que tout ça va proche à Mindelo, tout ça à la mort, tout le monde, bah il sera biso. Tant que la guerre mondiale est salamaki. Au monde, bah nazi, bah il y a un juif monanda qu'on a une banane. Bazu ba séparer bango bazu moi si batini la rive gauche mubai la rive droite bana bakela bango so wapi et là ni ba non beaucoup ça ba travaux forcés beaucoup travailler pour la biso ta ngaka ba kanga famille on bakena bango au moins na sima mindele ba koti na ndaku ba eko yiba biloko nyonso ba kinango ba yiba on ba bijoux ba yiba on ba matériel ba kinango ba mbongo na bango ba kenango après ko exécuter bango. Donc biso toza bomengo na Afrique mama kasi bomengo tozo bénéficier to simba yango te parce que ba mindele ba botola biso biloko na biso na kati ya Congo kuna supposons toza ba multinational ba entreprise ndenge bakanga bazwa peuple so tali na Kivu ba bengana même ba peuple na ba timo na ba kota bazwa ba nu ba ko ba bengana ba kolo ba habitant o ba ki wana bazwi ba tumsu ba boma ba pour ni pour ba bénéficier kaka espace wana industriel pour ba exploiter ba yi ba biloko so kuna na kati tu vois ba na besoin na bisoté
baza na force, baza ba arme. Maman, c'est normal de bénéficier de bien habisoté. Aujourd'hui, sur le peuple, ça dit soulèvement populaire. A Bengani, ba union sur meeting national, ba président politique kana mwaza kuna. Ou bien Bengani ba union sur ba travail politique kana mais ba musicien ba union sur ba travail na ye ba accompagner ba collabo. Le to zo mboka na biso na tango wana to ko signer ba contrat na mindele a na ba entreprise ba na meeting national mais à la sous contrôle na biso moko ba kolo mabele. Tu vois, il y a la réponse on a fait ce temps sur batumsu pas idée musu maman un jour selon ngai na bike ba mindele ba boto na biso ba bomengo na biso par la force. C'est ça ce que je peux dire. Ce que tu as dans la Bible obite bomengo nyonso tu ezali na mokili ezali ya Nzambe. Balobi boye or argent appartient à Dieu. Nyonso ezali pour Nzambe. Sikoyo lobi ete Nzambe oyo apesa biso nyonso na kati na mboka na biso tozali na nyonso tozali riche na nyonso. Bomengo Nzambe apesa biso Nzambe nini oyo ya Biblia ou bien eza Nzambe mususu apesa biso bomengo wana. Maman, merci pour la monture monino aussi que tout dans l'angai. Na ko répondre simplement que so tali misapi nanga dali 5. Na misapi 5. Mondele pas à misapi 5. La question c'est que la mondele est la noir biso tout ça ba créatif Nzambe muta créatif biso. Nous sommes les créatifs de Dieu. Jésus a un assima. Jésus il a été envoyé un envoyé de Dieu. Il est autant a été mais au commencement Dieu a ça qui biso nyo sur la mokili. Le ko la mokili boyo kanesa na ngote. Il y a un moment où on séparé mais biso so ba créatif Nzambe. Ndeko Goliath balobi Yesu ye wana Nzambe. Balobi ba chrétien babi ete Yesu ye wana Nzambe. Mais yo uti ko ba ete Yesu azalaki envoyé. C'est-à-dire yete Nzambe. Mais comment mina Jean chapitre 3 verset 16. Nzambe alingaka mokili mingi. Atindi mwana ye, atindi envoyé son fils. Atindi mwana ye là ba séparé. Il a envoyé son fils. O yarondima mwana yango arubika. Quand même moi verbe envoyé ça na kati maman. Voilà que si biso ete Yesu azali nzela azali vérité on soto koleka na nzela na ye ye akozwa bomoi na seko ye on te yango to bi ete azali Nzambe. Maman si moi na lina kene États-Unis d'Amérique. Na okende na la na kezwa visa États-Unis ou soit na voyager bongo. Mais faut na autorisation na bango awa na zui avion na kei. Mais ça veut la c'était que ambassadeur wa zakuna yende Obama. Et ça Obama te kasi azo représenter Obama. Il est un représentant légal à Obama. C'est dit qu'il y a une ambassade, il y a une autorisation à rejoindre aux États-Unis, à voyager dans le monde. Jésus aussi à ta chemin, il mène la Lola. C'est-à-dire qu'il pourquoi la Lola. C'est-à-dire qu'il faut passer par Jésus, c'est la Bible. Ce n'est que normal. L'ambassadeur a représenté ce pays. Il est un diplomate et supérieur. C'est-à-dire Yesu yola Nzambe ndeko Goliath azali ko confirmer, ozali ko loba ete clairement na miso ba bazali ko ndabiso ete Yesu ye wana Nzambe te. Juste papa ozali mutu ya religion nini po lelo tozali komona mutu na mutu azali na place na ye azali ko kende yo ozali mutu ya religion nini. Mais moi je suis chrétien comme tous les chrétiens. Car si mes faut la vérité la religion to Hollanda. Pour le monde tout le monde a la vérité tout le monde a la clarté. Est-ce que ngai Goliath na otambu samana ke ko na libulute. Voilà pour question ça wana. Dès que na monde a bande ko nyonso to kana la religion chrétienne. Une religion où elle est divisée. Dans la religion, il y a christianisme, au monde protestant dans la kati, catholique dans la kati, kimbangu dans la kati, la religion est tonda et belé la kati religion. C'est-à-dire la religion a manqué botiban et belé à cause de la division. Toi na Rotterdam combien de églises ezali maman. Et là on est ezangi ba congolais so ba sangana ba sala ba tia pasteur moko. C'est-à-dire so ba na division na tindi bango division wana maman. Et nous avons toléré parce que moi, on a l'église dans Sambela. Aba Sambela. Nzambe kaka moko wana mala munde balobaka. Yesu azoyoka bango nyonso. Et pourtant source ya bato wana pour pas ça ba église ebele bazaki na division. Alors la division nakati même ya dit commandement de Dieu ou bien nakati ya Bible et pas que c'est division. Balobi amour. Alors bato bazana la division. Alors comme division zali moyen bato bazana unité zalité alors nous avons pas toléré division na bango je comprends pas pourquoi bato bazo sambela yebi ke muninga musa sambela l'église wana muninga musa sambela kuna bango to bazo sambela mutu moko voilà cette division ngai Goliath na ko linga tekena na misa ka chrétien na zo bateso na ko tambusa mama na za molilité na ko ngami sur le zo langa tali na se na ko se retrouver à l'ifelo. Mais bisa siko biso ndeko Goliath na bazali kolanda biso a na www.masolo-ya-sika position ya ndeko Goliath na kati oyo etali makambo ya bonzambe ezali nini
position mutazanga position azalité yebisa biso olobi ete christianisme eza mwana nungu eza mwana mobulu yebisa biso oza position na eza nini po moko pe tomona ko na makambo bokoko moko tomona kayo gauche à droite moko tomona ko pe obani makambo na lelo te ya koloba contre basali na nzambe o bazali kosala toujours mabe na kati na bunzambe position ya ndeko Goliath ezali nini pona baba bazali kolanda biso. Merci maman pour la motuna monene aussi kotuna na ngai mais na uti ko déjà awa na bandi bato batolanda biso na www.masoloyasika.com ya parti label bazo comprendre les kamnazo loba. Nalobi que moi en tant que chrétien nazali réaliste. Nazo komona mbilinga zala kati ya religion na biso oyo ngai nazo landa en tant que congolais puisque nous na koko bosa na ngote biso nyonso kolaki na christianisme ezalaki na ba catholique to sa baptême to kotaki ba protestant to banayi ko se protester tout to banako protester les lotés. Tu auras la catholique to se protester to ke na protestant to le monde protestant to ke ina ba groupe de prière to le monde groupe de prière to ke na nyonso to zo ko se protester to zo luka toujours nzela malamu. Nazali nanga contre religion ya batute ya christianisme te mais en tant que réaliste na ina mona clair pourquoi bambano na zongeli yo sunde na début chaque religion faut ezala na bambano ba loi ezala faut ezala na religion oya biso religion ezala loi te moto nyonso to ko sala likambo ya lingi moto ko tia ombe na libumu ayebi ke nzamba kolimbi yeso kolimbisa ye moto ko ivwa mwasi na yo yeso kolimbisa ye etalinga ite na problème na mutu te na problème na nzambe bato bazali kozwa ko nzambe le kwa bouclier humain pour na bango ke non nzambe ata na sala ngayo mabe nzambe akolimbisa ngai. Voilà cette religion là moi je trouve que to même biso na nzela mabe na sens que ça kotinda mutu saka mabe pour ania senga pardon na sima et pourtant na buto biso na début il y a d'autres religions soko sali mabe okomona mabe okokufa okozwa mbano siko mbano wana eza na ba religion mususu et sengelaki na biso pe ba chrétien ezala pour permettre bato basaka bato quand même yezu wana. Ndeko Goliath outi koloba ne bandeli ete Biblia ezali sainteté. Un chrétien est-ce que akoki kozala makanisi wana ete Biblia oyo ezali buku na Nzambe oyo ezali buku na Nzambe pe Yesu oyo azali mwana na Nzambe pe ye moko wana Nzambe olobi ete azali Nzambe te obi ete Bible pe ezali sainteté yango na mutuna na ngala zotuna ozali na côté nini. Maman, autour des questions. Jésus sur la Nzambe. Je n'ai pas vraiment dit ça. J'ai dit que Jésus est un envoyé de Dieu. Et comment oui, c'est ça. Il est. Oui, un envoyé n'est pas Dieu. Oui, un envoyé n'est pas un Dieu. Il n'a pas que ça ambassade. Donc, na yena o ami balé olobi ya nini ya obi ni ami balé maman. O ami balé na olobi ete Biblia ezali sainteté. Un chrétien a koloba makambo ya bongo yo uti koloba. Maman, et pas une confusion ezali. Ça veut dire ça sous normalité et la sainteté et c'est le mot est clair mon pembe comme la neige et le mot est clair maman et le mot est clair on a sainteté pembe comme la neige dans la Bible il y a des confusions. Par exemple lik ou comment Bible lik comment livre mi ba Bible lik comment Actes des apôtres, au moment où Actes des apôtres, faire comment il livre dans la ligue. Mais lui, il y a un moment où que je n'ai jamais été ami de Jésus. Nazaraka na Yezouté, na Yebi Yezouté, Nazaraka que il était quand même médecin. À ce qui va révélation a commis Bible a commis, pas seulement bon comparer na bande comme sous ba commis. Aussi supposons, parce que Bible a kobota ma Yezu. Mais kokola Yesu balobi yango te na Bible nulle part. Oyo aza nango apesanga. Balobeli kaka Yesu abotamaki après Yesu akibabakimi na Égypte. Akei passé sur 14 ans kuna na Égypte. Tout à coup Yesu aiko se retrouver na 14 ans dans l'église moko boye. Maman na ko soye. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa bouche? Maman na ngai pe papa na ngai pe bandeko na nga o baza na kati ya église awo. Anié maman na devant batou. Pour la nini prophète moko bimaki te. Pour la nini évangéliste c'est moi bimarité pour la nini mutumo bimata koma kokola Yesu tu ça combien une année qu'est-ce qu'il a fait à 5 ans qu'est-ce qu'il a fait à 10 ans qu'est-ce qu'il a fait à 13 ans qu'est-ce qu'il a fait na mboka ya batu Égypte quand même moi on a 13 ans quand même maman partie la belle faut ba souvenir quand même à yebi moi on a 14 ans mais ils n'ont pas parlé de Jésus kokola naé na kati mboka la biso ya Afrique.
On a déjà la confusion. Confusion mibale ezali contradiction oh Jésus azalaka na ngo na kati ya Bible. So ba ko exposer likambo mo oh ba loi ya kala oh ezalaki na Bible. Oh ye mo nzamba pesa ka na tanga Moïse. Oh tam mususu lelo za appliquer na ba chrétien lelo, tam mususu christianisme e ko bonga. Ba loi ya kala kala yi so sali mabe dans l'œil pour l'œil. Ba loi ya kala ezaki malamu pona batu pona ko mema na mukola lelo. Le quoi le tolérance est comme une montagne soit ça les mabe parce que ebi ke so loba kike au limite 70 fois 7 donc même makilana ya rouge le kola ngola nzamba ko limbisa yo likamwa ba profiter nango ah ata na bimina moi sabatu na pesi ndakisa le kola chat mbazwa moi sabatu lelo muninga za ko na kata prison ya zo la moi sabatu mikolo nyonso mais au moins na buta ça na nzambe comment nzamba ngomoko iso be yesu ngomoko azwa pas na contact na ye. Voilà cette confusion. Ngai Goliath n'a pas participé à la te. Natiki la bateau, lingba même confusion na bango. Maman les gars, on grave, il y a plus grave qu'on appelle même à bateau. Pour ça on atteint comme bateau parce que ce sont des pasteurs, ça pasteur. Puisque biso peut simple citoyen, comment tu Rolanda bango. Même qu'on infiltrer biso en combat. Avec qu'on infiltrer biso en combat. Beaucoup de pasteurs bazana bisoté. Nous sommes seuls. Biso va pas quand nous même la libération Congo. Na exemple écoute il y a très dangereux. Oh, il y a la personnalité à Satan, maman. La personnalité à Satan, tout le monde à Satan, dans la Bible, à 3 reprises, à sa action. Oh, Nzambe, au lieu quand il y a tant de gens, Nzamba tikiye. Total que Satan a tenté Eva. Tout le monde a tenté Satan avec la complicité de Nzambe à l'écolo. Alors, il a tenté Job. Job avec la complicité de Dieu. Avec la complicité de Dieu. Tout le monde a sous Satan, a sous n'est pas à Jésus. Et pourtant, quand on a Job, tout le monde a la Bible, et pourtant, Satan qui wanted. Satan était recherché par Dieu. Il y a le bagni na munoko na ye. Na kayi ko baby sa so sala. Na kayi ko baby sa biloko so sala. Et les mêmes Satan qui se retrouvent dans la Bible, dans Job, en train de parler avec Dieu. Quel entretien, maman. Satan, oh, Nzamba Bengana, ton ennemi. Allez, oh, est-ce qu'on peut être ennemi dans nos missions? À ça là, pour détruire Batunayo. Alors, cette confusion-là, oh, tout le pasteur, elle est bien dit, oh, ça est incrédible. Non, on est réaliste, on a vérifié dans la Bible, on a que confusion, on a recotate. So ba twalima même confusion wana ba même comment la Bible les a koloba biloko ya ndenge wana ke non muto to bengana déjà yé na ko détruire yo ton ennemi alors il retourne encore pas ya mununguna na yé et pas ennemi na Nzambe allez ba sali ba compromis pour que na ko bobi c'est sous ba détruire muto moko boy écoute là innocent ba bomeli bana ba sali ma benyonso et aujourd'hui flou. Tout justement ndeko Goliath na ndenge uti koloba na ko tourner pe ndeko bazali kolanda biso bandeko bisika bazali kolanda c'est vrai ndeko na biso mombele ayaki poto sola na ye makambo oyo pona nini Nzambe atika Satana na mokili pe tozali komona yango partout na kati na Afrika bana na Afrika bazali ko souffrir bana na Afrika bazali komona pasi tozali kozali sungite lisungi na biso bazali ko utabele sa pa mondele mondele ye mutazali ko yana azali ko bebisa mondele ye moko mutu azali ko bungisa vraiment ndeko mona biso mombele na bandi likambo oyo ezali likambo moko ya munene si je moko ya munene oh vraiment soki tobito vanda awa tokozwa vraiment temps moko ya munene tokotondisa ba carte ebele awa mais ndeko Goliath betela biso na lisolo oyo ndenge wuti koloba na kati na Afrika tozali kozwa lisungi te baboma biso lokola banyama mutu koyana seku na biso te ezali nini pe komama na kati na Biblia tonyo kwama ou bien ezali likambo moko fo biso moko bana na Afrika tozwa décision na yango. Merci maman pour la motuna munene aussi kotuna na ngai vraiment na sepeli ya mingi na koloba que souffrance à peuple noir en général pas seulement Congo mais na ba pays limitrophes nyonso ya Congo oyo biso tona ba pays nyonso toleki na moment moko difficile ya souffrance siècle de siècle na siècle na auto besoin de début que Bible est imposée par la force les gens topé singa biloko moko na boyi kolia o lesinga na makasi donc le ko le imposé na tango wana ba ko na biso ba refusaki ko landa Bible
mingi babomaka bango mingi basalaka bango mabe ebele baviolaka basi na biso ntango so otali meme batotali ya bato bakufaka na ntango wana na mboka na biso ya Congo yai plus de 10 millions de morts baboma bango vraiment mpona barefi ya makambo mingi juste à ce que papa Simon Imbango ayaki azwaki révélation mingi mpona oyo etali makambo ya mindele oyo nyonso donana baboye mama na oyo etali question ngo ko répéter surtout ni otunanga ndeni question pone nalobi ete tozali komona na sujet na oyo osili koyela biso mokona lelo olobi ete nzambe mpona nini atika satana na mokili te olobi bongo te nzambe atika satana nga nalobi boye yango tozali komona ete na kati na Afrika bana na Afrika bazali kosouffrir bazali komona pasi lelo oyo soki mondele aye abebisi mondele kaka ye moto akoya kobongisa lisungi ezali esika moko te atosali nyonso fo suka kaka lisungi na yo pa ya mondele yango nalobi ete likambo oyo ekosuka awa te. Maman, na repesa yo ndakisa moko moni na pays lokola États-Unis d'Amérique na Dallas kuna na Texas so bakangi yo comme violeur ou un récidiviste ou un assassin okozala mutu moko okozala suna bato ensemble te okozapproche même kutu na bana na kati ya parke te mpe baosakana ozali mutu moko très dangereux donc soit batia yo eloko moko na kati ya likolo mpo otambolaka na yango donc même kutu obeti 20 ans de prison zwi grâce obi obimi na prison na libanda okozala suna bato te ozali mutu moko ozali na mutu te oyo asala un récidiviste même na Europe tovandaka yaka ndenge moko soki ozala bakasier judiciaire no ebebi mais komi mpasi mpo na vie na yo susu. Ce qui m'étonne car à la Bible wana na toloba j'ai un peu de doute en tant qu'un réaliste je ne suis pas un incrédule je répète je suis qu'un réaliste bon ça il y a une différence entre une incrédulité un incrédule ou un réaliste tozala komona ke nzambe azwaka satana abwakaka ye na mokili et puis satana azoyebisa ye moko nzambe lokola obwaki ngai na kodétruire nyonso tu osala donc eza neti asali ye défi ndenge osali nga boye komona neti ngai moto akaneli nga Goliath bilaki mombele ndenge ozala na Goliath na kobeto masasi mais ngai oyo na ngai Goliath bilaki mombele ntango moto ayebisa na kobeto masasi nga na osala nini lokola nayebi osimba baarme nga mpe nakoluka baarme nayebi peut-être yasa na arme bonga na komema boyeboye tokobeta na biso nyonso masasi alors eloko nde elekaki mpa ya nzambe ayebisi satana akenda kodétruire nyonso ayebisi satan bolimbisa plutôt satan ayebisi nzambe na kodétruire nyonso oyo osala alors qu'est-ce que nzambe arépondaki so oza na bible na verset yango mama wana bakomi yango te wana bakomi te voilà c'est un problème tomonaki na nsima satana akendaki mpe jusqu'à aujourd'hui atodétruire alors nzambe baprécaution nyonso azwa mpo na détruction ya peuple na ye na kati oyo ndeko Goliath même satana alobi bongo mpona kotela mwa moke satana alobi bongo apo na nsima satana yango akenda na ye kokende satana akei na nsima mikolo satana asili komona na lisusu liboso na bana na nzambe bakomi kosolola lisusu na nzambe moto oyo olukaka oyo akenda kolubomela o mokili ye wana ye moko ekomitika mokolo yango kange te mama esali ngai okoka koseka obolinga nasekaka ma mingi te mama omoni likambo oyo olobi yo nasi yo moko topesi réponse comment moto akanelaki yo nakei kodétruire babien na yo nayebi te combien de temps elekaki entre destruction mokili ou entre ntango babwakaki satan ntina ntango Job nayebi te combien de temps elekaki kasi toyei komona ke monguna na ye kobima lisusu pour la deuxième fois devant ye bazoseka na bango so nakosi bandeko botanga na livre ya Job chapitre 1 na nyonso wana bokomona ke nzambe na satan baki na entretien moko lokola bakamaradi lokola bandeko soki na nini ndeko Goliath ozali koloba ete malheur oyo ezali koyela biso na kati na Afrique ezali mpona nzambe oyo ya Biblia ye moto autoriza yango to oboni nauti koyebi soki un récidiviste moto aza na kati ya Dallas oyo asalaka makambo mabe na kati ya Texas bakotika liberté te moto mabe batikaki liberté même na kati ya poto te soki moto mabe bakoboma yo kasi komona satana batikaki libre pa ya nzambe kote nazomona flou nzambe alingi atoloba nini na Bible bato batoloba nini bakokanga satana un jour babwaka na lifelo na baangelu na ye kote na ya confusion c'est-à-dire comment bakanga motu oyo azokontinue kodétruire pourquoi pas nzambe atiaki place moko boye na prison moko abomba ye ntango so mokili ekokozala nango calme lelo nga nakoko kosala mabe te lelo moninga mosu akokozala lelo jalousie ekokozala te jalousie oyaka mpa na biso bakongolais ekokozala te soki satan azalaki reteni quelque part na kati ya prison moko boye en attendant jugement na ye lelo tokoki tovivre libre nzambe atika satan na libre na mokili mpo na kodétruire pour un jour akanga ya tia na lifelo mais qu'est-ce qu'il a fait
Mais pour détruire tout le monde, pour tous les gens awa ba mindele bazali esengo. Mundela zali ko la mukatongo midi pour zali ko kumba mutuka banda mundela zali ko kola azali ko kufa na esengo. Mais moto moindo azali ko kufa, azali ko kola na pasi, pas azali ko kufa na pasi. C'est-à-dire satana yango batiaki ye kaka pona biso ou bien eza pona mokili mobimba. Voilà, maman, même quand on regarde la Bible, dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1, au moins la Bible dit que c'est on a pauvre, errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, ça va enseignement, oh, bah, mine, bah, il a même na Congo. Bon, ça va bien, bah, bon, ça va tout pamba. Bon, parce que bon, on a bien de l'eau là. Les lots, bah, tout le monde dépenser, bon, on a bien belé par un pasteur. Les bah, tout le monde dépenser, bah, bien, on a pas un pasteur. Les bah, tout le monde, bah, pas, on a pas la possession à pasteur. Les lots, bah, tout le monde, bah, beaucoup le on va changer la combat à pasteur. Les bah, tout le monde, bah, pauvre. À préférence, que la mobo là, pasteur envoie moi. Yango pe tozali komona mingi na kati na mboka na Afrika nzamba pesi biso bomengo tozali na bomengo nyonso oyo etangami ete vraiment soki lelo tolobi bima tosalela mayele na biso tokozala bato moko ya kosenga te bisika oyo tokomi kosenga moko na lelo tozali komona yango totiki bomengo na biso mpona nini bapometa biso lola tokende kuna mais mondele oyo azali kowelela biso badiama baor oyo ezali na kati na mokili alobi na biso ete na kati na bibilia ete lola kuna ezali mboka na nzela yango ezali belese bawolo na bawolo boya kopesa wolo awakende kopesa nde ya lola. Voilà, ntango mondele akomaki bible ne wana yaki na Congo ntango alobaki deya baverset ya ndenge wana donc elakisaki eke ayebaki biloko tona nango na kati ya mboka na biso yaki important bamatière première babiloko nyonso lelo batongi poto mobimba na bien na biso. Je te dis que même autoroute tozomona babiloko nyonso ezali etongami na bien na ya biso ya Afrique, plus précisément ya Congo, surtout biso bali biso ne mingi. Tu vois, même jusqu'aujourd'hui coltan ezali ko ya biso bali ko sala ba téléphone à cher. Tu vois, donc bazui biloko en tout pas na biso. Et c'est vraiment rolinga bino bénéficier biloko wana, voir même pas basu ba coltan na Kivu, pour côté bimakuna na kota Kivu. Ba ka ba boma ndeko na biso nyonso. Pour la nini ba récupérer ba na ba na débit ba cité industrielle ba mabele pour ba missile national pour ba créer ba ça ba entreprise ba compta pour ba tinda na portoire biso na port amune na mama ngala ça travailler na port à Rotterdam na travailler sur 5 ans na port na mona na kata ba bateau ba compta ba mema et outa matin de yati awa tu vois ba so yi ba compta ngenza na mubesu ba so ko travailler ba téléphone ba computer ordinateur biloko nyonso wana eza ba bien na biso to bénéficier on te monde la boto na makasi aena na sous couvert à bible comme ba botika na pauvre le peuple congolais ko sambela minga ko sambela aza eloko reliate ala ndakuté aza eloko te bato mosusu nde baza ko bénéficier lelo to ba pasteur ba veste nyonso yango alingola ta veste mingi na vie na ngai te parce que na mona na bimarnet image na bango c'est-à-dire bato ba veste mingi ba même image na mindele pour na mona ta soit pasteur ce sont des blancs qui sont morts bakay robota na Congo kuna ba noir pour misala bango mabe baza ko sala kuna na Congo yo mona na kata église net na Kingasani to na barumbu to na njili un pasteur à côté ya aza na 5 membres pa bafanda ki on 10 personnes pa yebi pe bango bien kaso mona aso te na français azu interprétateur wana ngo aksani pour aller côté bango na lingala te ba ko te voilà déjà les loko ndenge wana déjà mutaza ko lokolata orgueil ya ndenge na mutaza ko lata na lango ya bisote. Et là, ça veut dire que Moutou a ligne de qu'on a bisoté. Alors, si vous avez le poste, et là, la moto, moi, je suis cimetière à Père Lachaise dans Paris, à quel moment tu as dit ça, qui m'a pasteur. Père Autant, la banque de Bazana, Bazaka la poste à Mbongo. Bazaka la poste à Mbongo, Bazaka s'approcher toujours riche, Bazaka s'approcher toujours Baziana, Bazaka s'approcher toujours bateau, Bazali la valeur qui est bandée qu'on a biso, va vendre la Kissasa. So ali pauvre Autant même na misouté. Un pasteur à Lingaza a toujours na riche, un pasteur à Lingaza a toujours na bateau, Baouta Mikili, un pasteur à Lingaza a toujours à un collabo pour attaquer Mboka. Qui a s'approché aux pauvres. Tu vois, tout ce qu'on prouver que ce sont des mêmes multinationales, qui va changer, va écrire à la bisokuna. C'est-à-dire, selon de Goliath, Olobi était pasteur, politicien, tout na biso surtout au bayebana na miso ya batu, bazali colonisateur. Bato ba nyoko la biso kala. O ba betaka biso fimbo pour apesa biso Biblia. Bango bazali ko beta biso fimbo moko na lelo kasi mena lolengo mosusu. Maman, ezali bongo. Na la Bible, moni na Congo to perd depuis de 12 millions de morts. Tout le monde lelo ata moto, ata pasteur mon côté. Ata un célèbre mon côté, to tiet ba musicien, ba artiste musicien, ba artiste théâtre, ba politicien, ba député, ata mutu mo ko s'inquiéter pour la loi du peuple congolais.
Pour que ce sont incarnation, ce sont des mythes, ce sont les gens qui sont morts. Les blancs que nous voyons ici, pour accompagner pouvoir. Pouvoir est la place, ce sont les blancs, ce sont les gens qui sont morts, les civils, les revenants qui sont arrivés au pouvoir. Alors, pour travailler pour la destruction de la biso. Pour aujourd'hui, nous avons perdu 12 millions de morts. Ce ne sont pas nos frères. Parce que si c'était vraiment nos frères noirs, Makila, na pouvoir dans la place. Si mokona lelo po tina lelo tozali toujours na kati na bohumbu ya mindele sikonde ko Goliath po na kozonga pa na yo bandeko balandi ya 3W masolo ya sika vraiment bandeko ndeko na biso oyo na yambi na mokona lelo azali koloba makambo oyo etali selon ye po azali na droit na ye ya koloba et pa na biso ba congolais tozali lolenge nini tozali ete soki muto aye na idée na ye apesi makanisi na ye ezala bandeko mosusu surtout oyo tobengi bachrétien baréagisaka toujours na lolenge ya mabe babengaka moto incrédule bakoki kobenga yo ndoki bakoki kobenga yo lolenge nyonso mais mpo na ngai na koloba ete mutu na kati na mokili azali na droit ya kozala na religion oyo ye alingi po ntango bamindele bayaka biso na kati na mboka na biso Congo surtout ou bien na kati na Afrika bayaka kaka na religion moko te Barabi nde mutu bazalaki bateti bamindele bayaka sima Islam ezalaki na kati ya mboka na biso bamindele christianisme pe eyaki na kati na mboka na biso na ntango wana yango biso lelo tozwa ba religion wana mibale oyo tokoma kotambola nango lokola ba religion na biso alors lelo soki tomoni mutu aye ou bien mutu lokola ya kuya lubake mbisa aye na lisolo na ye ete Yesu azali ya biso te tokomi kofinga ye ndoki ou bien lolenge ndeko Goliath auti koloba ete azali na ye réaliste bokobenga ye ndenge bokobengela vraiment pona ngai masolo ya sika ezali pona koyamba mutu nyonso oyo azali na masolo na ye ya kobeta nazali kotala bilongi te nazali kotala bekolo te nazali kotala religion te vraiment mutu na mutu azali na droit ya kozala lolenge ye alingi toza na se ya mabele mutu na mutu ndenge après liwande tokoyeba soki eloko nini yango elekanaka mais take toza na mabele awa mutu na mutu na droit ya koloba avi na ye ide na ye oyo ye ndenge amonelaka ndeko Goliath tokozonga epa na yo po tobima po tobima sikoyo po tosala nini po tozonga lolenge oyo tozalaka kala ndenge outi koloba avant bamindele bayela biso Yesu mpo na kati na Biblia Yesu alobi ete allez partout prêcher la bonne nouvelle ezali kolakisa ete na kati na mboka na biso nouvelle wana oyo boni wana oyo alobaki na bato bakende koteya ezalaka te eyaka nde na nsima elingi kolakisa ete biso tozalaka na oyo ya biso sikoyo po tozonga na oyo ya biso wana tokosala lolenge nini. Merci maman pour la moto monino siko tout na ngai eloko na ko répondre simplement que omoni eloko biso ba congolais to ko sala biso to vraiment berceau de l'humanité Congo ezali mboka moko oh vraiment ça ya ba vrai noir ndena utoloba eloko to ko sala liboso ezali na nous to relancer unité à peuple congolais o nga loba katango nyonso to longola tribalisme ya ba tribu soki toto tia ba tribu voilà nga azali mu Congo ngai muluba ngai mungala ngai boye donc ezali moyen moko boye po ba multinationales les blancs ou ba occupants ba mboka la biso ba exploiter ba lo utiliser pour ba ko séparer biso et les jours passent par jour mikolezo tambo ezo kende to ça eloko moko te de maman autre ko ça liboso faut to zana unité à peuple congolais to longola tribalisme parce que toto bunda pour to récupérer mboka na biso. Tant que tu récupères mboka na biso na tango wana to kosolola likambo uto banga sikoyo to kosa ba arrangement pour to ba bako na biso juste ta bazalaka ba sambelaki nani parce que uto ko soulever pour moko sikoyo lobi o yeso lobaki j'espère dans l'acte des apôtres chapitre 1 verset 8 so na la bonne mémoire pour na la Bible awate boko ne côté à sango malamu partout bo banda a na Jérusalem boko ndeti na Judée boko ndeti na extrémité de la terre. Donc Jésus n'attend wana ayebaki que ba mboka ezalaka ba no vivre boko ne ko apprendre bango mama
ko apprendre bango wana Yesu atindaki mais yango to mona colonisation tant mondela yaka a imposé biso likambo abiki ba minde ba bini biso te yande Yesu mtatindi biso Yesu ko babengi nzambe ye mtatindi bango bakende kosala koloni na kati na mboka na Afrika Yesu atindaki na émission bakende koteya sango malamu kasi bango ta bakomi elongwe sango malamu parce que sotani na Bible soki na bina kotela ye mwa ndambo selo bande bakoma tomona lisumu moko asala te malgré na ba contradiction mosusu ezali ya makambo ya Bible mosusu mais lui il a dit allez prêcher la bonne nouvelle ou enseigner la bonne nouvelle mais quand ya monde na Congo tanga ayaki nde na tango wana atosaki susu Bible te amemaki Bible na ndenge na ye eloko ni asaki liboso azwi bikeko a présenté que comme quoi que Jésus est blanc asali ba filme ya mindele azwi ba nzambe la biso tono sambela oyo ya malamu pourquoi na yebisa que na début ya maman que tozalaki na vie abondante pe ya prospérité ndenge ezati lelo moto wana pe biso prospérité wana pe na vie wana malamu ba mindele babi que non mutu wana boyi sute bosambela lisusu te bosambela oyo ya biso bikeko ezalaki na bakoko mosusu baboyaki na bango mama bakufaki moni bakufaki lelo yango tomoni bato mosusu babimbimi awa baza kosambela nzambe oyo bayebi te et pourtant sans oublier que bakutaka biso na nzambe parce que Yesu ye mwa azoloba bokende koteya sango malamu ça veut dire bokende teya bato alors ntango bayaki parla biso kutaka biso bien mais ntango so bakokuta biso ya mabe yango Yesu lokola ye azalaki nzambe amonaki deja mosika alobi ete bokende koteya bango liloba ya malamu oyo ngai natiki mpo bamosusu mpo place bozokende bazali na oyo ya mabe mais pourquoi bateki maloba malamu yango te baye koviole basi na biso wana sikoyo yango tolobi ete bato mutu basali ete tolongoli Bible bato mutu basali ete babebisa na bango mission na bango mais maman c'est bien sûr mais pourquoi ezalaki na mbambano te soki mbambano ezalaki na kati ya Bible soki Yesu ntango Yesu atindi bato nayebi te ngai nakozala na entreprise atindi mutu non kiesala mission soki osali yango te na koti prison même na vie mwana na ngai ya mwasi na tie PDG na kati ya compagnie na ngai soki secrétaire ou directeur soki mwana na ngai yibi mbongo akende prison il faut yebisanga mbongo wana ekei ntango Yesu atindi bato nde bakesala mission baya koteya bato il faut bato wana barespecte ndenge Bible na bango elobi alors comment bato wana baye barespecte yango te parce que baviolaki bayiba bakoloniza basala nyonso mabe moya kuna définir yango to eza te pourquoi sikoyo bato wana nzambe wana atindaki bango apesa bango punition te lelo oyo c'est tout à fait ndenge atika satan libre na mokili abomaka nde bato ndenge alingi nde mpe bamindele bazovivre bambula ebele bamindele mingi banga akende na anniversaire mwa mundele moko akokisa isa 20 awa babengisai ngai na bacollègue na ngai mais oyo ya biso baparent bazokufa avant lelo kongola azokufa age na suki ekomi 42 ans nde bango bamindele bazoloba donc tozowumela so na mokili te alors bango bato mabe oyo basaka mabe oyo baza na baracisme bali kowumela na mbula mingi bamindele lelo bakomi na nyonso les blancs tout nayebi so bastress oyo ezalaka biso banoir ezalaka bamindele les blancs vivent bien tosaka wana bacompagnie otala mundele ndenge azali aza ndenge mona yo te un blanc so bazwi en otage na Congo kuna omona ndenge bakotelemela gouvernement wana ndenge akobima na 48 heures même asali crime nini même aviole bakobimisa na prison mais yo lelo noir même na mboka nomo bakangi yo ozali na valeur te donc soki nakoki koloba ke ntango Yesu atindaki bato na ye il fallait mpe ayebisa bango kende bokei kuna boviole bato bato te boyiba biloko ya bato te bosala bato ya mabe te bato wana baye koprésente bikeko so tali na 10 commandements de Dieu mama na Exode chapitre 5 so na bonne mémoire ou na Deutéronome au moins na kati Bible elobi ke bokosambela bikeko te alors pourquoi les blancs bayaki kokolonize biso bamema bikeko soki nalandi yo bien ndeko Goliath mpo tokomi deja na suka ya masolo na biso soki nalandi bien vraiment yo ozali nde na likambo ya mbano mpo na nini nzambe atiki biso bayindo boye azali koloba te eza lokola azali komona te tokufa tosala eloko oyo basala biso nyonso oyo balingi moto azali kozwa mbano te yango na likambo na yo te mama ezali bobele bongo parce que lelo aomonake même Bible elobi ke baosila bino poison bokufa te mais tout le monde lelo ale moloto akufi na poison pourquoi Yesu aprotégeaki contre poison te deuxièmement tozomona lelo bato mingi bazokufa na bapoison bato mingi bazoboma bango awa na Kivu eyaki na baeglise mingi batumba yango na bamembre na kati ya église bazosambela bazalaki na bagene de prière bazalaki na groupe ya intercession
beta ba rebelle ba yaki ba tumbi ba tunyo sur la Bible zika. Pourquoi Jésus a quitté pour protéger bangote? Les tout monde a Hippolyte Kanambe. O bengi comment on peut la Robert on te pas comment on a été Kabila. Azo mata ba avion awa. Alors que ba États-Unis. Pour la ligne avion ne repasse quoi les colons nzamba ko avion na pandité. Nzamba zo tika ça ba kwenda futuka pour na boma biso. Pourquoi na biso? Ba to mabe ba na biso pembeni. Ba zali ko boma biso ba sa so mabe nzamba zo Jésus Christ. Nde yo linga tanga kombo na za ko tika bango. On a complicité. Il y a pas na biso. Comme on a grave et on a que faut mano ezana ba ça mabe na kata Bible. Parce que c'était na début na que soit la religion mususu. Maman me le monde ba punition. Même temps beaucoup on a so bazalaka. Tout le monde ba luka bambula ba ça ba miracle. Le ba miracle na selon moi. Pour ni depuis ba ko imposer biso Bible le comment on met ma Bible yango. Quand on met ma Bible yango bo na vie a passi. On a même na loko reliate. On a même na ndakoute. On a même l'avenir té. Mais le roi na sikawana. Comment est réaliste? T'as la musique? Est-ce que la Bible est dans Simba? Est-ce que déjà papa n'a pas fait, maman n'a pas fait, non on va couper dans la vie à passer. Il raisonne un peu. Natino n'a pas ngangate. Natino nulle part. Quand c'est dans le but que seulement raisonner. Est-ce que dans un endroit malamu? Tu dois couper le robot de qu'on qui vous va s'embêter la caliboson n'angai. Bah zikisi bango va couper. Pourquoi on m'a protégé bangote? Pourquoi on m'a bon manguna bisoté? Tout le monde a Bible que bayanzela samba, bayanzela mo bayanzela sambo. Les lois m'a ça la maraté. Parce que bato te abso siko, ce sont des blancs, les revenants. Ba pasteur tout bana kin na kotanga ba komo la bino nyonso. Ba mukuna, ba sonika futa, ba pasteur rebelle ba musuku na tina tanga te ba kiziamina. Ce sont des revenants, ba mindele ba kufa na poto. Tout le monde a mis ba kufa na ba cimetière. Nga la sala ba place mingi na kotanga la fina nga te. Na ba témoignage mingi na mona. Nga lingana kufa na plusieurs reprises na mona baliwa ndenge zalaka na yebi monde ba mindele na yebi ba communauté ba mindele na poto kasi na kota na monde wana te mama on a yebi la ba yebi nga très bien donc na lobi no ka eloko moko ke ba pasteur ba te absolument ça même wana poto awa ne ba o se mena ba Congo te na ba chantre tout ne ba za ko mele ba za ko kota ba Congo te ba za ba mindele ba kufa. Ndeko Goliath na comprendre yo ndenge bisika yo ozali vraiment to comme na suka ya maso na biso to ya na sima mukoloko ya to ko solola ka toujours maso na biso pe émission to ko lukela ngo kombo ya kopesa oyo to wanda ko solola na ndeko na biso Goliath tango nso to banda ko yamba ye nde na wuti ko loba ndeko Goliath un mot de la fin pour to sukisa maso na biso. Merci maman parti la beno ya mingai na mwana na biso Chanela o na kati ya caméra la sependi ne ya monio Jones na lobaki na début que bon différencier un peu un incrédule na un réaliste. Je sais pas si on a bien mon malamu na ko se vanter parce que l'esprit avantage on a bien on a vu na ngate. Je suis qu'un réaliste na hôtel la musique. To saka na mindela wa, to vivre na mindele, to sola na mindele minga mikolo, to na ba voisin, to na ba tu mingi to ba pay ça biso makambo. Le na ko conclure que na mona que non total la musique bandeko. Mona ko sambela ko na l'église. Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Yo ko na l'église maman. Mon pasteur a son mabele na no fina. Na simotika pe na l'église wana. Pe bombeli mobile na yo. Yo ko na l'église. Ozomona que ville yo changer te. Yo ko na l'église. Ozomona que pasteur a ko s'enrichir. Alors bandeko musu pa totika ba pauvre. Yo ko ozomona que Bible yango za na confusion na kati. Sans on raisonner otala réaliste otala que non. Na li ko tamusa mamala muté na eloko mo changer la vie na ngate. Quand même bande ko bo raisonner place wana so na la raison bien na to parce que ayibi mingi ko le kanga bazali oko po ko ya ko benga po ebisi parti la beto ce que ça confrontation ngana yo parce que ngana ba preuve que rien ne marche rien ne change alors bota la musique vraiment on a ko lo bakaka po na yango na tango na si maman parti la belle to kuta na mbala sima le susu po na lo ba susu suite. Merci. Ok, merci na yo ndeko Goliath na ndenge osiri koya koluka ngai okutani nanga poto sola masolo oya mukona lelo. Merci na bino nyonso balandi na ndenge bosiri kolanda ngai mukona lelo balandi masolo ya sika. Vraiment na pesi bino nyonso merci. On ndeko asiri koloba. Vraiment ndenge to na utaki déjà koloba. Aza libre ya koloba oye alingi. Pe yo muto zali na kokota na kati ya YouTube na ngai ubo zali kozwanga abonné na kati na YouTube. Avant ozwanga abonné na YouTube, kota na kati ya site na ngai tala masolo nini o parti la belle ataka na kati na site na ye. Kozwanga abonné aveuglement te.
zwanga abonné lobi ete ah non na sepelaka na makambo nyonso toatiaka awa soko osepelaka nango to okoti otali na yo oleki na yo kozwanga abonné vraiment aveuglement te il faut okota oyeba biti ya partie la belle pour oya kozwa ye abonné vraiment merci na ndenge bozalaki na biso elongo tomonani mbala ya nsima ndeko Goliath merci beaucoup botikala malamu au revoir. Fulu bongela kwandi kabwa kumpanga mono keba sobake moto fulu bongela kwandi mono ngele kwandila kwame kuvila wambo ndoki mukwenda kundandike nina mumpimpa mvua makena mumwini mudilake nina kena yekimako dala mumpimpa fwidi makamyoyi magazinu ndokizoba mumwini mudilake nina kena yekimako monongele vwandila kwame mukwenda kundandike nina meni makanga matoko mazunga yetu bauka babaki bisalu meni makanga ndumba za zunga yetu bauka babaki matoko bakwetiko monongele swamina kwame mutiza mputu ndoki mukwenda kundandike nina ngele kwanganga mpamba ndoki mukwenda kundandike nina monongele swamina kwame munantiatadi ndoki mukwenda kundandike nina mpotele mukalu ndoki mukwenda kundandike nina yema It's for German. Let's sing and dance to reggae music. So can I come in American local landing? Na can I see you say any landing alisus? Azana mayela buto azana mayela moite. Na butu mpuama na tango shika soba. Say oh kasodi ndoki soba. Kasodi ndoki soba. Kasodi ndoki soba. Nasa mandela sanaka. Kamanango na maika sibo zibo mengwa kasodi nyanzo na butu. Say oh kasodi ndoki soba. Kasodi ndoki soba. mbuti ya kivana kwanza mbia moyo eja 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 Yandi wena lindo mubyado kabalenzi bamama lukivana kweno kwanza mbia isu hiyandikaka Yandi wena lindo mubyado kabalenzi matoko lukivana kweno kwanza mbia kimbangu kiangani kaka Yandi wena lindo mubyado kabalenzi matoko tukivana kwetu kwanza mbia mpungu watulendo kena Yandi wena lindo mubyado kabalenzi bakundi tukivana kwetu kwanza mbia
kaka e Lendi wena lendo